Le prophète tu vois non baki na limité comme dans deuxième petit 10e. Yé na monde wana aza mobile to aza mwasi. Ke na monde wana le pasteur en question le la mobile. Donc yende appelle ça la semence et pas ya bado. Donc c'est yende ça va affecter yo. Pourquoi ma grand, pourquoi ma lokola yé. Donc il faut une semence ya yé. Et pas na yo. Mais la côté monsieur pas quoi azora ba semence. Ba wana na yebité. Mais oyo zo ba oyo mo. Oh na zo ba oh ngana mona. Si tu ya bisou wana. Ya bisou ande lekele maile na ngai. Oh bisou wana tisiko na so na fandi. Ata na moni papa na nga manto na ngana na musika na kataka bisou. Obanga kai. Donc Nzam. Oui, dans la combat un prophète, un homme de Dieu. Si soldat dans le corps, vous allez banda. Non, ne pas consulter. Maman, on a fait beaucoup de pratiques. Pour ne pas citer qu'on a taillé wana. Et bon, le système de Benga, il y a que Jogé. Que Jogé signifie quoi? Ah, moi, je suis tout le monde comprend les Jogé. Et ça, ma maman, ma jeune fille, ma ça, là, mon système wana. Comment? Hein? Oindre l'huile, la partie intime. Oh. Il y a moi aussi. C'est vrai. Oh. Est-ce que Mili m'a fait la bisika wana? Okomona maman mukolo mwasi munene mbinga yo Jaki. Ba Jaki ye. Bache mafuta na. Bache mafuta ba Jogé. Ya solo pende salimaka. Maman moi je vous parle. Même si moi salibala. Bon ezali basi ya mabala. Et c'est pourquoi je mona mingi bazoko ya na basakoli mingi à partir biloko wana. Il y a chena banal en terme na showbiz hein et de par la tête que la mukolo la muto monde de puissance donc il est beaucoup plus dans la spiritualité plus que toi en ngumba facilement quelque soit taille na yo âge na yo en ngumba yo juste add sa semence pour que yo au bénéficier nango au bénéficier na yango. Oui, l'épisode à 22h30, maman, menton nangaya, mais façon le belangai. Encore son ita ya le binetini. Te abadu ka isinga yo, maman tu ko sala kuna. Obika wana bazala père nangai bang bazo idenga na makambe belé. Il a fallu ko accepter makambe nyoso ese ko sala kuna. Na bebe ko kuna pona pamba te parce que na niyo poko maloko la bisu to koma. Ah, nebisi, mais alobi na ngelo côté mais na moni kaka zo ya sani. Aka ngai. Ndena moni ngo suspect. Du panga bina que suma jeep wana kuta pesi nga $5,000 abindo bina que zo $5,000 pour que na somba jeep wana takuto ke voyager non ke na makambo nzambe soki ofandi ka bo okufa nde abimi atikelinga $100 et puis $100 juste transport na yo lobby oyo zwanga to sene to ke kuna na $100 ane na bon azali pe na mbongo apesi nga mbongo na mbongo na koti na kina accompagner ju ake nga na koti na nga ndako so na lali na butu aza mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangana nzambe ya le nazarien le nazarien le nazarien atako bapakolaki mafuta na mosakolimo lelo ya yo bolingo ebateli le nazarete lipamboli oyo emonanaka tempeni mama kandi elobi kolapie mapapu masope mafuta tokokesikana elongo na nzambe oyo babenga na makomi avec maman Tiffany Mokwa, la princesse de l'Éternel. Nzamba pambola bino nyonso tubu une émission oyo témoignage bisika bat bamono boko na nzamba ba expérimenter makambu na moyini satana babeta miso pa epeke bazongela la humble la princesse pour que tout beta masola on ningi zala kito lisusu avec l'homme de Dieu le prophète Gypsy oyo azo beta témoignage ko beta sabasena nzambe mutema du jusque là na bandi ko tanga ba kombo te meto ebite lelo a otanga ba kombo ya basena nzambe oyo amona kina balimité banini ngala ebite ponga azaki te na ba hotel parce bakindaki na ba
et on a soutien na besui donc les lots au kobanaye mais le temps pour moi de rendre grâce à Dieu ninga municipio sous na mukola lelo na loyembo oyo et puis na singi na bande ko botchepso affiche wana le 22 juin oh maman Tiffany akozala na mboka ya Belgique déjà to komiye la calamité dans quelques jours à Ouattara na France Belgique Hollande et puis un peu partout pour la gloire de notre Seigneur yo mutolingi ozana la princesse na maman Tiffany benga na ba numéro na komela biso to kozala na yo émission lingo leka tozawana prédication tozawana olingi en ce que to yamba yo na oyamba biso to yemba l'église tozawana olingi ete to ya koteya lokola ba pandi sango malamu na Yesu masi ya tozawana sans plus tarder Régie à vous. Azamwana motote Sangai abongwani pete po awangana Nzambe ya le Nazarien le Nazarien le Nazarien le Nazarien bana kitoko koma mukondima atako babakola ki mafuta na musakolima lelo ya yobolingo bateli le Nazarien lipamboli oyo mona na katembeni mama kandelobi koleke mapapu masope mafuta tokokesikana longo na Nzambe oyo babenga na makomi pepanana mpona Yesu pepanana Yesu azana bomoy pepanana ay esko kobetela Yesu mololo Zambiani wakashidi Tumbishi wachilu maiza Wamilele Marakani Yesu Zambiani wakashidi Wamilele Marakani Yesu Uliposoma masharia Baba ni wasana Wamilele Marakani Yesu Iko mwanyi mingabenga Yesu Wamilele yoka Bili oyebi na lingala na yoki ote na lingi to swa avion tokende Mbujimai soki tokomi na Mbujimai nde tokozonga Kinshasa lwa c'est vrai tokende Mbujimai Shama wansa divyo mbyo, chenda na etija kuina.
Yes, mabe ya nzambe eza wapi mobaya mungu iko wapi toza kaka wana nzambe azali makasi nayebisi na biso ke yesu masi akozonga kala mingi te pamba te koyoka baréalité oyo eza somo nekab na dédié vraiment émission oyo papa Guy Labala na dédié émission oyo tala yango na maman Lorien Labala mais maman Betty Kokele na dédié loyembo wana esala yo malamu mingi na papa et puis maman Madé na Londres na dédié émission oyo émission baki la princesse na maman baki te mais mo maman baki maman nanga émission na yo yango yo na dédié émission oyo tiela ngo pe papa alanda yango na dédié émission na papa José na maman Judith na Melin bolanda émission oyo sans plus tarder shalom l'homme de Dieu Shalom maman. oye lisusu lelo tozana yo boni santé esprit santé Non, ngolo nzambe. gloire à l'agneau bana nzambe ba osepela na yo hein mais ba pasteur ne ba ko yina yo ba faux Ah mais bon, ezala kaka bongo. OK moi volume s'il vous plaît. Tant dozolo ba vérité ya malamu ba kondima biso, ya mabende ba ko yina biso. OK. Eza loi ya nature. Mingi ba ko ba ke opesa na numéro na yo na bande d'émission pour ba retenir pesa na numéro. OK, numéro na ezali plus 243 90 444 23 11. Plus 243 90 444 23 11. Merci beaucoup l'homme de Dieu Tozokoba. L'homme de Dieu Tozokoba, merci beaucoup Tokokoba. Na yo moko boni bandeko ba yambi émission. Et en tout cas, malgré tout, il y a des réactions, il y a malamu ezali, il y a ma BP likebele pour les anabatu mususu. Va au bateau ba yebi bando sala makambo wana ba moni ke na lakisi ba vérité wana na bimisi ba secret wana ba mususu ba zo benga ko menacer ba mususu ba zo kuluka na ndenge moko ya mabe même actuellement na zo te ya suna l'église pas en pambaté parce que na komi ko éviter na ndenge ba zo tinda ba message ba mususu ko kuluka nga ti même na ndako de commis tellement mabe maka donc je dois même déménager là où je suis. Mais au tekino va combo la bande. Donc exact que bato mususu ko mélanger des sens que bato ba yini nazalaki na kati ya réunion wana. Donc du genre que na kelo ba vérité wana pona nini. Donc kuna ezalaka ata soki otikino makome ba vérité na mon système na bango ko ebate. Mais l'homme de Dieu batumi batuna ba question to tuna yo. Pasteur wana topé prophète wana baki na limité comme dans deuxième petit 10e. Yé na monde wana aza mobile to aza mwasi. Que na monde wana le pasteur en question a le rôle à mobile. Donc il y a appelé ça la semence et pas à badou. Donc c'est qu'il y a pas affecté yo. Pourquoi ma grand, pourquoi ma local là y. Donc il faut une semence à y. Et côté pas là. Mais la côté monsieur pas quoi, aura ba semence. Ba wana na éviter. Mais oyo zo ba oyo. Oh na jouer ba oh ngana mona. Si tu ya bisou wana. Ya bisou ande lekele maile na ngai. Oh bisou wana tisiko na so na fandi. Ata na moni papa na nga manto na ngana na musika na katara bisou. Obanga kai. Donc bisou na tisiko ça la nga malamu te. OK. Donc na mimona ka ndenge le kaki donc. Mais yo le bien comme semence mais bisou c'est comme soy. T'as des comme sentiment mususu. Tenyo se bandaka bongo tabo ke na semo banda so na bisou bisou ya ka porte d'entrée. Ko ko tabino na suka makambo ska bo kende. Mais ba mon ba peso confiance te mais na ngina bonde la yo o mekana ko apaiser mitema na bango ba ko lando po ba mo akaneti yo suka otanga ba kombo na bango est-ce que ya solo okotanga ba kombo to te pour que bazala ba sa quitter na bango bazala kinya liboso ankolo mekana ko rassurer bango pour ba kitsa balanda pe émission na kimia parce que ba landa en tout cas na bengi bino bosa basai parce que bosa basai na nzambe na apaiser l'esprit na bino ngala za problème na bino te mais j'ai un problème avec les systèmes. On sait que ceux qui ont dévoilé le système ils ont binoté alors on entend ba kombo ya batuté mais ceux qui na moni ba menace comme ya makasi contre personnalité nanga to contre vie nanga wana ko na ko hésiter do ba kombo batu wana parce que tanie okufa na ko loba que ozo kufa kangi munoko. Donc tabe na ko loba parce que na moni ba menace l'équipe makasi mais na apaiser l'esprit na otanga kombo mututé je ne citerai pas le nom d'une personne mais je dévoile seulement le système établi. Yango zo boma biso zo mpa église lelo mais ba te ba tuni est-ce que tant makamoni komela ki obani komona ke bulu yeke okeno luka batata te oluka ba père pa ba te luka pe même pasteur Sonic afuta yamba pe moko ya ba pasteur ayo ko dévoiler est-ce que na zo me pa tata na ngai bo batata ba te na zo me pa tata na ngai ana confiance ba wote te ora na te na bi na zo me pa tata na ngai mama na zo ki na ndako na biso l'enfant prodigue ba tata mususu te il est retourné chez son père. Quand il est chez son père, j'ai dit c'est mon père,
Premier, mon père, c'était Dieu. D'abord, je réparais avec Dieu. Après, j'ai retourné. Et pas t'attendre. Mais bah, tu me suis pas retourné à Zinga qui a elle qu'on est sur Wana. Il est pas ça peut qu'on a limité. Ma cambosé belé, dans le baki na émission précédente, que ma cambosé belé, baza bateau baza na réunion wana kaka. Lelo mabe to chaka a limité. Na ko si na ko si dengiringi a. Mais ngiringi le makambo yebanité. Mais il y a ma beza makasi wa nangiringi parce que ça là ba fait ba benga ba affectateur ça peut affecter bateau. Mais est-ce que on peut reconnaître par rapport à pitch, disons par rapport à pitch, il y a valeur na nenga likolo ba komi nini ba osala ngo ezope ça bina mo pour monsieur ba osala ngo ya nzala ya base ya salité ya salité oza na valeur te est-ce que je crois que na gumbe pe batona bazali oh ata l'église au monde ka o l'église ki toko ba yembaka nzamba zana ba te lokola basango bazana kati oh bazali au moins kuna balobaka français église au madame awa nzamba zali mais bato wana bazana kati bato wana bazali mboka te baza partout ba koti bisika nyo surtout gombe bazali même limité parce que les gens pensent beaucoup limité hein batala bato minka limité la lemba pe bazali lemba kuna parlons même pas ngaba kuto na seko ici condé et c'est comment le siège na ngo ba on va ko pesa bato msusu. Mais on dirait il y a bato msusu ezopesa wambongo ebele monsieur ezopesa wango pe naka moi renommé mkia les problèmes à la taille likamo mayele. Ah ok. Mutu musu akozwa mais azama mayele nango. Ça na travailler na bazoba. Na bazoba te. Bato musu pa koza azwi yango ka mukena osala makamba minene. D'abord l'excellence ya loko mutabota manango. Voilà. Et ya mutu musu qui n'aime pas l'excellence. Donc ata azwi mbongo boye. Excellence et la carte. Moi mutu musu azwi yango mais moi atteindre horizon français na mnoko ezate. Élégance ezate. Ça limité automatiquement. Limité OK. Et tant que niveau classe P ils en assez donc à ça donc le niveau makambuna yi mais neti tata mentor na wana yep aza plafond ah surtout au na kuna na wana msusu wana mentor na ngana yi azana d'abord na élégance azana art de parler mentor non o ba pesa ki bisou donc yi vraiment azana élégance wa ça ko banda deuxième petit yi azana élégance la beauté azana beauté azana aspect donc il est tellement loquace soka zo loba azana art pour convaincre mutu azana art actuellement pour ne pas kokende actuellement il est en train de frapper fort pour exalter que voilà il est en train de frapper mais fort. Lorsque bana ko ka prophète Denis les sazo dévoiler makambo pour manier tout comme ma prophète Denis les ko loba yo banda lobeloni te tanga banda ko loba yango ngana kata mutena ba danzambe merci parce que tout ce qu'elle disait azaki na kata makambo yo tiki ngona neni azaki na kata makambo na dai il y a de cela une année ngoni na biblia depuis tiki donc ça ya mbisa moto moko donc ça fraîche donc na uti vraiment na makambo wana ina na pamba ina ne yangoyo na boyi biloko wana nyonso est-ce que bozonga lisusu te prophète te faut tout nanga sikoyo nini yango ekomelaki yo po obima na makambo wana parce que eloko soko zolia za esengo po so tika ngo ezala te so mo muta tika eloko seke ali eloko mo na suka nango amunye eloko mabe po ngai nakutane na ba réalité yango moni vraiment ke bimisi ngai donc le posaka na ba bobenga on bato bobika ne kiri na bato babika wana bon ça l'appelle ba secret monsieur est tombé la rabine qui la bino oui ezali pourquoi pas est-ce que bato babika ba ça la aventure a minene bato wana na ba gouvernement na ba présidence na ba konti na mboka pourquoi pas ba consignon so ba lela ba mbongo balela ba mbongo ebele ba konti baza na ba soda te ya papa soda qui was ça mo yeda na komba mosali na nzambe oyeda na komba un prophète un homme de Dieu si soda dans le corps zala libanda non consulter ngai maman on a fait beaucoup de pratiques pour ne que citer qu'on a tani wana et bongo système de benga ya ko jauger signifie quoi ah moi qui se retrouve sur mutu na comprendre jauger et ça ba maman mingi ba jeune fille mingi ba sala ba mon système wana comment hein oindre l'huile na partie intime ya moi aussi c'est vrai est-ce que midi mo be fanda ka bisika wana okomona mama mukolo mwasi munene mbinga yo Jackie batie mafuta ba joje ya solo pende salemaka
Maman, moi, je vous parle. Même si je me libala. Bon, ils allaient bassi à ma balle. Et c'est pourquoi je m'en ai mis dans le mingi à partir de l'eau. Donc, il y a un Jojo na nenga bien. Jojo, c'est quoi la nenga bien? La nenga bien, c'est Jojo, c'est quoi? Tombe ici, bilo ko soto anzoto. Allez, bolé. Bolé kambala mongo. Ah, Jésus. Yango yo basalo makabo luka to bonde la pona yo. Azo Jojo, on a parlé langue to. Na parla langue. Raba baba shanda raba baba. Yo kuna pozo ko to ka onction chanter. Mazako excité onde. Si on dit qu'onction et balou qui ndenge, vraiment, quelle technique ça? Mais, bon, yo za moi si, na yebi makambo na ngelo bawana. Tant na lobi on comprend des sikanga na komi déjà. Ok. Ba teli sou na uila maboko. Baza ko mais c'est scandale. My God. Donc c'est scandale. Yo ça m'appelle kana ba biro, ba nini. Donc eza biloko ngai na yebi pe e salami to sal na yebi ya mona ba makambo oyo te oyo naza babeteli sote donc zalaki na bango salaki ndaité na yebi yango te na zalaka na yango. Merci beaucoup l'homme de Dieu. Tozo ngama mukie basimbisi osaki okota toketo matalikolo wana déjà mentor na yo amemaki pa ya azate déjà bango na prophète wana ko bana deuxième ti 10e bango ba mataki na chambre déjà bazaki na ngomba ni Kilimanjaro Golgotha ou bien Singa yo tikali na se ba matisi ngape tokoti na mentor tokoti na camarade mentor papa tokoti simba kasaki ba beto na sima mukongo ta bozo seka donc yo po wana seka ba non di respect d'abord le monde mutu musala nzambe na mo complexe moko boye za grand muzo mona mazo sekisa yo tozo seka pe mabeto na lipeka tokoti pe na kati andiko sola isinga bon wana wana na ki pona moi ben nga na ebika ke toza papa na ozela papa na nga mentor na nga kuna ye posa tie ko sala mona ka dimina et chume na wana et chume penza moko mais alati chume ko ba ke chume on nga lateli yango soki suko akuta na nga sekeza liwa moni liwa na misu na moni liwa na misu na kanza ki makanze bele na mutu na ngai bon ni tango abimi na douche te yo bandé na déjà à l'homme de Dieu ngola tanga kenanga te l'homme de Dieu il est déjà na kase ya ebengani ngate ya no ke ndenge nini ngana yebi bankabudo en réalité j'avais pas des arrière-pensées. Okay. Moi il mais les bois so moi qui était prophète les bois solo là déjà et biso bato nyonso tout ozomona oyo et bazala na ba karabo et tout ça tout peut-être déjà te ya maintenant fongola njela et bongo makambo pa na nzoto na ngande donc mec il y a pas note makambo pa na nzoto na ngande ngana ko accompagner na bon tout n'était papa pour machipo o umela na zelo tia ni ezalo ko lota mona papa na déplacer chose là na o tuni papa oké wabi ta ayi baza mukolo osala yebi ke watike baza mona muketa za mukolo ozo sala yebi ozo sala yango donc ezaki j'avais toute la confiance pas s'il vous plaît na mentor na yo parce que tu va par rapport à na mentor na prophète na na cause mukolo bon en réalité na mentor likamwana ya na banal bon terme na showbiz hein et depuis la teke oza la mukolo oza la muto dans le monde de puissance donc il est beaucoup plus dans spiritualité plus que toi en ngumba facilement quel que soit taille na yo âge na yo en ngumba yo juste à sa semence pour que yo au bénéficier na bénéficier na yango ba papa mikopi ba ça ba papa ya mikolo bazali na kati ya la showbiz wana po makambo susu soki ka na moni ba continuer na kotina mutazo ba image to fana ka wana na masolo na wana ngwati na tina ne wono bomimbo kati po mezate ba wana batika ko menoncer ngai qui laisse me menoncer et aux amants mais muto kotinda na aolinga te makambo to sala ka to apena maile moni ko fana na bato baza maile mabe bango pepe so maile mabe donc pour la épée on soit épée kana maile wana ka enfin to sala no bimi kuna na chambre na bimi na kiti la raison ya ye moko yo kimi ye moko ya kimi bada le kwa kanga nga simba nga akanga ki ondete pas simba nga na nzoto poto story donc c'est que aya ko ya mbanga kwa ambassadeur to kwa na mbeto na simba ki ote donc avec la position simba nga déjà pour le boko de comédie pele ok ndé na déplacer na kimi na ki na fongo chambre tu bla ki tondeni maman on est à la nation na kimi ko le quand même Joseph devant Potiphar ça au moins ta force mo elati na bimi mbala moko parce que na santa kilo ko moko bikati na ngai et une force ezukati na nga na bimi ngamo ti na bimi na kati ya chambre wana nazokita taka j'ai pas voulu en prêter en sincère parce que na moni en sincère
tina nazelaka yango basouviens batuna mpe te ete na kitimba la moko na bimi tina yaki na ndako wana ya bengi kuna mutuni boyelingai nayebi so na 22h30 mama menton na ngai ya me fasol lobela ngai ayoko soni ta ya lobi netini te abandi ko isinga yo mamu tiko sala kuna obike wana bazala père na ngai bango bazo idenga na makambo ebele il a fallu ko accepter makambo nyonso eza ko sala kuna na meme ko kuna pona pamba te parce que na niye poko malokola biso to koma ah na bisi mais alobi na ngelo kote me na moni kaka zo ndasani akanga nde na moni ngo suspect nga na seni na kini o ezake lo kote za problème te ainaka edo kaka il faut zonga kaka ndenge za ndenge da so moni bukuta na ye il faut zonga kaka lisusu boso na malamu na c'est ah te non zonga te non kende te maman d'abord ko bango lelo moi je fais de wana balabala et to tebi banda to so ndenge muto yo ba biso pete masolo moi je suis orphelin de père et de mère donc na koufeli ba parents j'avais 14 ans 14 ans là mes parents au bayebi prophète gypsy mais prophète au monde na oza jeune makamde lekelo mingi noni sur makambe leke belé voilà maman donc je peux me dire que tu es un bel homme et puis oza tout monde en jeune mais makambo tu kuta na onde aussi ressaisir nante ezo lekeli yo quoi malem et ben dignon malem nzambo to brisma pe malem nzambo voilà aux orphelins donc j'ai perdu mes deux parents en écart il y a 2-3 mois parce qu'on fait leurs parents en écart à 3 mois ou à Koufi après 3 mois à Koufi donc j'avais 14 ans à Koufa air moko ba Koufa date moko oye bi histoire ba to ba na ngai ba bi histoire wana très bien mais ce qu'il faut tout dans le bit ou parents na ba Koufa la bit ni c'est parce que ça va tout na vie au ko moko kotisa ye mais so kaza na destin wana te nzambo sani à récupérer so soit les la kaka ngasko so soit les parce que na zonga ki de fois tant to solo na lobelinga dangelinga sko madame nanga mo to te mena monto o fa na ko te papa to be ko vito so na ndako po mama oyoka makambo wana to te makili banda to solo na kwa to solo na ye ayesinga c'était comme ça lobi na tongo ya lukanga photo que ne soukune pas na ye parce que bosenga no makatala ko perdre tenter eza dernière chance na yo yango mais je comprends deko j'ai la grâce et ce que j'ai commencé à avoir makambo nza basala la ngana na avant makambo comment Dieu m'utiliser parce que je pas dans tout temps ensemble la té na komaka mke yaka boy mke toke boy ça na parce que on le croit que même fois on comme ça ni kokita donc je voyais plus tant quand même nzambe même enfant à la maison me disait toujours de telles choses sikoyo alobelinga na butu solo na titi avant kende o ndo automatique na kuna kutu kineko bombe mbongo makasi na kopana mbongo makwa yebisa nge tuneko mbongo makasi na za awa lobi kunya za na ke so ba jeep ba benga ngo ba jeep mo renya mikolo ba jeep na ko ma jeep ngo bi na ke so ba jeep wana kuta pesinga $5,000 abi lobi na ke so $5,000 pour que na somba jeep wana takutu ke voyager na ke na makambo nzambe soki ofandi ka bo kufa nde abimi atikelinga $100 ebisinga $100 za juste transport na yo lobby oyo zwanga to sene to kekuna na $100 ne na bon azali pe na mbongo apesinga mbongo na mbongo na koti na kina compagnie ake na koti na ndako so na lali na butu na bandi komona mama aboti ngai na papa aboti ngai na moni bango na ndoto mais bisika na mona ki bango bafanda kezaki tellement saleté makasi donc bafandi lokola na sika mo baza isolé baza abandonné mais bisika bafandi bilamba pe à salité mais je les vis en train de pleurer parce que moi nazo pas na bango mais na moni mama yo sanga gypsy oyo ko sala nini oyebite ke biso babotu to kufa pona makambo oyo koya awa tutali sunde to tikala tandenge biso tozali ando sunga biso azali te tandenge tozali boye oui effectivement parce que mon père et ma mère mon père azwaki kisi ya mbongo akufa na kisi ya mbongo mais kisi ya mbongo moi bakufa ki il a fallu sacrifier ngai pona za comme sacrifice na ye na kisi ya mbongo à cette époque là je ne connaissais pas encore Dieu le quoi na yebi tam sous lelo et ka ko sambela likolo bon parce que 14 ans mutaza vraiment na conscience était na makambo osala mais azali ba pratique même ezwanga ite na kufa te Dieu m'a épargné
C'était à cause de moi que mon père a koufa. Et la maman, le quoi qui mon bal, il a fallu atoubela pour que abika. Lui, s'il avait une forte cœur à l'obate. Mais ça là que bakoufa er moko, bakoufa date mon écart il y a 3 mois. Parce qu'on a que mon abango. Bah là, la famille c'est pourquoi isolé. Bah je dis ça yozo ya ko sala nini. Tala biso nini to za to tikala boye. Parce que to lunga nzela oyo. Ko meka ko chama kolono awa. État d'abord na mais on a ba na ndoto na ba passe na pa ba sina ba bengali ngade ya ko bengana ba bengana ngade ya ko bengana na surtout qui m'a na pongi et j'ai commencé à pleurer. OK. Pendant que je pleurais, madame tout le monde énergie tellement tika ndoto ya mabe. J'ai pas voulu vous informer makambo na monaki. C'est la ndoto moko ya mabe mais et ça linga passe. Et la zone bondeli moi ko bona pe na miko tsaka nzambe maxi na la lisusu. Et c'est là, c'était la dernière fois que Dieu est en train de m'appeler. Gypsy. 3 fois. Et puis, Natala, Libota Olonyos. Ochabangoa, wapi. Namoni bilanga et teli dans bilanga le quoi masangu. Mais et komeli et belé dans le quoi bectar ya bilanga et belé. Mais moi, basali muso bazolongola mais basali bazalaki muke melanga ngozalaki tellement monene. Et puis singa pourquoi ne pas au rejoindre baningo basala musala o nelanga o mais ko kende siko limo kende kuna te tala musana pesio yango surtout ki na pongi nabi elanga eza musala yanza elanga si ekomi ya côté là basani baolongola c'est que il faut na zonga na nzela ya malamu nzela on a une kende eza nzela ya malamu te et na surtout ki na pongi to koba déjà 4 heures wana je voulais pas kola lisusu na ebeke rendez-vous zeto kutana papa na 8 heures na meki ko lamuka ba 7 heures wana na meka kosoka pona meka zoto kende kuna mais mutema esa nini eboyaka comme 8h30 babandi ko benga nga sikoyo babandi ko déranger nga na appel ya ma sécurité si tu viens pas yeba ke mabe ekomela yo. Si tu viens pas, ma bé et coco mela yo. Donc après je peux m'énoncer ngaï. Parce que je connais ce que y était ma bé et coco mela yo. Parce que mon ton le coup na yé, azama kambaso na yo. Tu dois faire un effort. Yo même c'est que yaka to kengana yo ma bé et coco mela yo te, tala kutu boy. Mais kati na ngaï on les anga ko chama kolote ko kendete. Ko chama kolote ko kendete. Mama makambo na zoloba. Eza oyo so benga ta mususu suke tikali ngo betikali boye na zana bakande belé bakanda nini parce que les gens ya mokilo balexinga temps pamba. Or avec ces temps là si je travaillais avec Jésus na okoma musika parce que naki déjà na une vie falir mais les diables me ko sani pour faire régresser nga encore. Donc quand je parle comme ça, c'est pas pour plaire aux gens. Parce que les autres croient que c'est pour l'internet, pour des missions. Non, je parle des choses sérieuses. Des expériences que moi j'ai vécues. On a limité parce que nous sommes pas berrer wana. Bakwa na bambeba wana. Pour tout ça, il m'a cambré belé. Autant que nous sommes bango. Ceux qui ont la caméra cachée. Comme ceux qui ont nous ne serons pas dit d'être appelés des serviteurs de Dieu. Nous ne serons même pas dignes. C'est pourquoi il y aura des gens qui diront j'étais jamais même co, j'étais jamais pas même pas connu. On va tous ces miracle pour nayo. Yo maman connaît ça là. Américain na combat nani. Donc il faut que cette prophétie s'accomplisse. Il faut que ça soit bon que la tika ko yeba but comme on a binoté parce que nous faisons des choses qui est en dehors, il y a volonté hasard, il y a ensemble. Mwana moto te po akosangai abongwa ni pete po awangata Nzambe ya le Nazarien ebana kitoko koma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo ebateli le Nazareth lipamboli oyo monanaka te mpeni mama kandi elobi
Yesu azana bomoy. Est-ce qu'on va mettre la Yesu mololo? Zambiani wakashidi wakashidi Nukishi wachilu maiza Wamilele wamilele Mabarakani Yesu Zambiani wakashidi wakashidi Zambi wajimele Wamilele wamilele Mabarakani Yesu Uliposoma masharia Baba ni wasana mwana Wamilele wamilele Mabarakani Yesu Iko mwanyi mingabenga Mimele baba ni mkwawe Yesu Wamilele wamilele yoka Frère Billy oyebi na lingala na yoki ote nalingi toswa avion tokende Mbujimai soki tokomi na Mbujimai nde tokozonga Kinshasa lwa c'est vrai tokende Mbujimai yoka